la chaîne de la diaspora congolaise. Ngana raté voyage à Poto le bagoza tous les catcheurs na Poto. Edingue pas abunda. Edingue abunda muta comme mukolo ngona. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Boa tarde, papa. Yeah, boa tarde, maman. Ah, Tomonio au fandi na coin, oza voisin à champion Mboula lelo. Yeah, naza ma voisin ya maître Mboula, alléluia. Wana ma maître na biso vraiment. Tu utine Congo, tu es vraiment na mabele ma menaka Angola. Aza champion ba champion. Pour na Angola vraiment mutu abunda na zate. Ongana ni belé baye. Adi ba uti tous les 18 provinces Angola. De kabinda kunene mutu abunda ne vraiment zate. Mengano na moni ba komba ngotende ni oganga. Bon, nous avons une expérience pour biso toza ba discipline na ye. Donc on a zolo ba bongo na des preuves. Des preuves vraiment zali pas zo beta petit le zo beta. Donc on mike bazo bimasiko baza bana pa na ye. Mengaza pour ça ba preuve tangible. Vous avez besoin de preuve tangible. Est-ce que maman vraiment soko moni vraiment yo ba benga ka mbula le soko moni yo koka. Asani. Maman, akopelisa masube ko koma moto. Masube koko mamoto mamoko ni mate wana za champion ba champion de la niveau ya Angola awa do banda kabinda tikunene mutakoka na zate do ona zolo ba mama soko moni yo ba benga kambula donc moi vous expliquer minga zate patika kovobo ya tala suke bele mandefo bele soko moni mama na Angola ba benga ka mettre choucha de soko moni ninga ningsaka mabelo ko ndima kutu te de yo moko ko tioko banga. Ah yeah. En tout cas, merci pour l'intervention. Yeah, merci vraiment à Sepeli Makasi. Boa tarde. Boa tarde ici. Ah, toza na quartier à Maître Mboula, alléluia. Tolingi toyeba vie na ye, comment est-ce qu'elle se comporte quand abino ba na quartier? Ya VPNA se comporte bien avec biso sur la petite awa to utana Congo to yana awa to zakale à l'aise na vie na biso Maître Munene Auti Congo abeti bakati rebele tia komia na Luanda bazo beta mais na minute oyo akomaneka ko bimisa bana o ba uta Congo bazana kati Luanda awa zo former ba po ko malokola ye. Oui, bi maître pendant combien? Ah, ça fait longtemps. Écoute bana bani sport ngakuna na mo amuke mais na koli pe nazo ye ba ye kaka petit na yo ye ba surtout mo va na ye via se comporte bien pe na faire biso ba petit. Merci pour l'intervention. Yeah, ça. Boa tarde. Boa tarde, Simana. Ah, Tomonio na quoi au fin de zaman na quartier? Oui, c'est na vanda na quartier oyo de muito tempo vraiment. Koye ba mettre alléluia. Oh, wana aza papa, aza koko, aza papa penza ya bana. Donc to yebi bien, to vanda na ye très bien et puis aza maître mo basakana été mais tellement aza papa azalana bana ye na baleki na ye na bakoko na ye to zala malaise. Bando et bien ça fait combien de temps? Bon, tala na ka ajinanga na sana ngo tala ye romona ki aza mukolo makasi. Donc to assista ye na ba combat ebele o alita na ba dingwe ba nini a compliqué ba combat kuta makasi kutu mais to zala na papa to mona ba technique ya papa za na force ti lelo pa za na ngo so tete momonian. OK, merci pour l'intervention. Merci vraiment. Boa tarde, moça. Boa tarde, sim, querida. Você pode conhecer o mestre que é Aleluia, né? Sim, conheço, graças a Deus. O mestre Aleluia é um irmão nosso que chegou brevemente aqui em Angola. É um bom mestre que tem comportado bem conosco aqui no bairro. Mas pela forma que ele tem tido nos nossos colegas do Congo Democrático, que ele é um grande mestre, que já lutou tanto e ele tem estado bem conosco. Ok, muito obrigada. Isso queremos saber. Exatamente. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Toza na área zoso na côté à résidence ya Maître Mboula. Tolingi toyeba esika nini afandaka. Boa tarde, moça. Boa tarde, sim. Estamos a procurar a casa do mestre Mboula. Aleluia. Conheço. É mamãe aqui, sim. Aí tá bom, então já chegamos. Sim. Jesus está vivo, Jesus está vivo, Jesus está vivo com poder.
Jesus está vivo com poder. Jesus está vivo, merece o louvor. Jesus está vivo com poder. Ele nosso Senhor merece o louvor, porque Ele é nosso Deus com poder. Aleluia. Awa tokomi na résidence ya maître Alléluia. Tokoki komona esika azali balakisi biso lupango na ye eza awa me ye moko aza nanu te. Boa tarde papa. Boa tarde. Tokoyeba ndako ya champion. Ah, ndako na yango. Ok, tokomi na ndako ya champion. Ah, eza lupango esika azalaka. Nyo bolukaka champion o aza na akenda wapi, abunga bandakala, koma wapi, asala nini. Mais siko awa nde to découvrir esika champion azalaka, tozobeta porte. Boyebika champion azala na poto, champion azala ni anangola fana ye. Siko toyeba poani ya kubata maka a musika pe. Eh, champion. Oh, Ozali? Ozali. Champion. Bo sentir bino mo bo mona bo ta champion. Bo ta mama nanga. Ah, champion bangi singa ko bimano boy. Te ko banga te mama. Tango ko bangi sabino seleka po ngape na banga lifilo na komo sambela. Champion tika bo zo lenga boy. Te ezali bele kutu sila lere zalaka somo. Champion. De fate. Ko sanga boy te pa. Ba sentir za wana na ngola to zo ba sentir bele. Champion. Bomoni boluka champion batamane awa. Nazali mama talaka mokili yango ndenge ezali. Bongo osani champion bat baolela kuna na Congo partout bana mokili baoluka oyo yeno fan awa. Soko tali mingi mama prépare ba kachero ya jeudi choc oya kala tubunda na tango wana, tango ya télévision noir et blanc. Ebele bazala sona kisasa te. Bakoma wapi? Ah? Ebe ba musuba na poto. Bon mutoko le dingo azakuna ni comment? Champion. En tout cas, na sepeli komona oyebi ko bangi singa tango bimozo lenga uti bitumba tondeni. Te awa kachera ta moko ya zoko kangaza te. Bango nyonso kimi na beti bango mingi bona koli pe lisusu. Bana pe bakoli bon toute chose à son temps. Toute chose à son temps. Na komo sambela. En tout cas, merci beaucoup. Champion to fanda ko? To fanda mama, moi li solo ali na moni. Li solo ko? Ah. Eza passe makamboli. En tout cas, champion a sepeli kokuta wana ndaku na s'attendait même pas que na komona au moins était temps bimi na beti kapoto bimelinga mamu bangi singa. Mama ko banga nga ete tokoli. Oto salaka na banzi tango wana ezaka jeudi choc. OK. Pota la 4 fois sa batterie o même na charge ote na mutu. Pe télévision noir et blanc. Ce qui TV na bino sala nzela il faut bando betango mbata po image zonga. Bon mokili yango ezana atobundi mingi. Bon toute chose à son temps. Hein maman bana to boti pe bakomi ko bunda otalika boy bon. Mutu azana mbongo azana paradiso. Oyo azangi mbongo azana lifelo. Azana lifelo. Atolobi ki onga haleluya nga edingo sembongo ezate tozaka 0. 0. Ah yanga ono mweto zobeta beta mutu ko luka maepo toboko la bana na bakoko. En tout cas. Oui maman. Ah champion lelo penato ya kito beta moi lisolo moko mukie. To sola na champion. To lingi to tuna vie ya champion ndeni champion comme tina ba niveau yo. En tout cas toza vraiment na souci ko bana mokili mamba lingi ba yeba likambo ngo. Bon, comme à niveau, maman, au moni sport et bon, à cause d'un mbongo. Si comme mbongo, c'est que ça, niveau ni na okoma. Bon, nazaka na niveau bien parce que na comme semble la paix. Ponga pe nazobanga lifelo. Elo ele kinzambe. Ah bon, nyonso na tela ka nzambe, mukolo na kozwa na zwi, peso pedro na zwi te za manga nzambe. Champion tikine kisi. Ah bon, na tiki kisi parce que ngape na obanga lifelo na sali kisi mingi na vie. OK. Vie ya kisi. Bon, moi, je suis poussé comme un coup de tête au vent des alina, mais quand même, champion, ça va monter. Ça va, maman, mais Nazoli n'a pas dit que nous sommes pour. L'exception de la ceinture. Ceinture, on a un Angola, on a bêti bango nyoso awa. Mutabunda nanga Angola, ba komo kimi na zui yango, bon, na vanda nanga. Ah bon? Ah, libele pe yo yebe zakaka. Ata na konyo mo bangi. Mingi fandaka côté ane. Ah, libele. Faut entraîner à peine à sala. Yo kutoza na yo munene, mais kana oningisa yo. Mais non, il faut un peu d'entraînement, mais oui. Ah, vraiment, non, c'est pas un entraînement, ma casse. Merci, maman. Bola Musangai, Boina Lala, qui n'a pas eu tongo tongo. Moi, Nazo Kanisa Makama Mukili. Ah, Makama Mukili, champion, so comme nous déjà value.
Bon, bien sûr, nakoli, mais pour na kola, il faut entraînement toujours ezalaka. Pour cela, binatika entraînement de na kola bien. Comme na osala entraînement, on appelle ça ban entraînement. Yango moni nzoto ezakaka. Ok. En tout cas, champion. Problème nangeza, la ligne na tuna moi mkene ba survie à champion. Champion lo ni sala ki osala sport. Et motivant vraiment. Bon, sport biso ngana banda sport banda kala. Nano na makila ba champion parce que na kisangani biso bakololi banda ezala kola bakele lituka balitanda Jaguar on comprend kele lituka c'est champion du monde donc ezala makila biso ba Swahili bakololi banda vraiment tina sala sport tina komi ko beta pena kisasa bayebi le sport ezala belé ezala ba sens belé tozana football, tozana boxe. Ngana yo ebinga na catcher. Yosko eloni poussa okoma pena catcher. Osala catch. Bon, yange monana ki. Pona tanga kaleto zobeta bale, bazolinga na beta te bale. Yo beta kama chekwata. Muto so to beti na azoko buka bato, azobeta bale te. Ngape na weno nake na aka kutali. Yo za buka na terrain. Bayebi nga. So na koti fo babi misangalo bite, yo zobuka bato yo bima na yo. Natalika ndako sana ngai litsi na ngai. Ti na komi catcher. Mokili pe yebi bayebi. En tout cas, to sepeli na champion. Champion quand ça biso combien de matchs yo perdre? Tant on perdait que ça là quand on Oh maman. Na poli mingi na gagné pe mingi. OK. Ma ekuto yebeza so na ibiso tango wana yo kutu tatobota mina unte. Ya solo. Wana zana miyo na solo na lipa ozolanda ozolela. Mais maman na yo mtako yeba na bakolo mususu. Wana banene. Na bundi mingi mama. Ane kutu na bundi mingi. Obandaka ndeti. Edingwa ibisolo nanga. Omone dingo. Ya ibisolo nanga. OK. Ya lemba Bible nanga na kisasa yebi yango. Botokoli. Yepe mutu ango pali kotika kisi tena ibide so watika kisi obi akomo sambela bo. Nakanakanda na ye. Oh, bowelani. Edingo abinisanga seria kwasa na kidiba na miso abana babokilo sone wapi mama. Moi sinanga zo bisanga lobi maître. Ozana loketwa tala niveau. Doyo mi bete ko bina. Okoyeba ndenge nini? Mutu wana azana kisi mingi mutu wana. Maete mama mutu wana na kisi. Abinza kwasa. Abinisanga penza kwasa na miso abana babokilo sona bana. Ngakutu na tuni papa binaki ngai na binaki. Okoyeba te. Musalo sepele ko sala te. Musiko esike memaki wa. Likambute yepa yebisolo na ngabi. En tout cas boyeba ni baso. Siko champion. Oya Angola oya na kopto oya pena musala na yo to ba memaka yo kima na yo ya no ko sere. Te na yaki awa inikema pona ko beta. Na beti pe bakachere mingi awa. Bon na moni pe ke no bango mo pe bakomo banga na zupe na sentir bon na vanda na ngai. Na vanda na ngai awa na ozelaka mukolo nzamba ko chalo boko. Nazo amwa mbongo nazonga na ngai pa na biso. Ngozonga ne pa bino kitoko te. Bon, place nyonso zamboka mende foka nazonge pa na biso ezaka différent pa na bino na côté mususu. Nanda ba passe. Ndako ba passe. Mbaza makasi na lupango na. Bon. Awa na lupango ba. Mutu ezati. Eza moi passe. Eza passe maman. Champion eza pe na ba catcheur congolais déjà ba ya awa. Pour réaliser na bango pe déjà combat. Bazalia bango ba ibisolo nanga. Siko ba alia ba se bela ba ibisolo nanga na beti bango na beti bango bon. Et arriva pe kende yo komano Shungulanga bo. Obundi na banani. Na ba congolais ba yebi en tant qu'angolais. Obundi pe na bango pe gagner bango po beti bango. Na beti bango oui. Ba ya déjà. Et belé vraiment. Belé ba yebi. En tout cas champion to sepel vraiment na s'attendait te que na kokuto na ndako. O bangi singa champion na so bimeli wana. Ozaka na taso bundaka. Champion nisano ba yango mama. Yango. Nazana. Na yebi kelongi déjà na nuni me nazana. Longola pele la mbaba mona. Na miso bana babokilo na kolongolela mate ezalaka bo mama. Na lezalika katete. Montango bunda la tabilamba. Limbisa tokoli tokomoka na mwasoni. Omona bokilo azole kata papa na bino wana zoni ngisambandele. Soni mama. Awa ko mona na kana ringi. Boye kaka. Wana wabo kotsa zege mwa. Tango tozalaka. Tango tozalaka na via bakisi. Bon, en tout cas ngapi nazobanga lifelo.
na komi na posa bana ba monene na Nzambe. Mo sikoyo kai monene na Nzambe za dezola lola muka monene na Nzambe yango. Te foko sambele na ninga solo. Kotika makamunyoso banino bando sambele na ninga solo. En tout cas, na sepeli vraiment. Champion. Sikoyo o sala centre no ya sport tondeni. Te ngai awa na fédération na bango ya Luanda ba pesaka na pesaka traitement na ba club na bango ya lit. OK. Na kena pesa bango ba traitement na club ya lit semaine na kebu semaine na kebu. OK. Donc au sala no centre te que za la pena placement que Fandisa masolo. Te. Ka champion ozo demere na roza. Oh yangai nazali les sel on kotsa liti catch na barumbu baebi. Pe na forma mingi bana ngo pe bakola. Bakanta ba mabe. Bon vie za ndengwana. Pe ndambo pe bamsu bakanisa ngai. Bamsu pe bakenda ba mikili ba voyager bakola bon za passe. Ko champion c'est pas no ka ngolo lo bwa kana tangunda mikili. Ngana raté voyage à Poto le bagoza tous les catcheurs na Poto. Moi ba misala bino esenga ka ba côté kuna ba valeur non neti ba biso ba awa vomeza moi pas. Oza na raison maman. Donc place nyo sezaka esika. OK. Bon ba kato bazolinga ba bunda na Congo yo za na programme kuna. Na mikolo. Soki batindi linga mbongo. Mais soki batindi mbongo. Kende nakendo bunda. Edingwe pa bunda. Edingwa bunda muta komi mukolo ngona. Wane komi lika msusu. Mwana naye wana komi bunda na poto ya bunda akakati lelo. Siko yako tikela bana otate. Bana bakoli toza pouvoir to pesa na bana. Mbongo edingo soko abundinga pe na kendo bunda. Atine le message ya bunda. Soko atine so lo edingo so meka ko bunda kombo ya kendo bunda ngape na kendo batinde langa tike na kendo ko bunda kuna. Tindele message obini pona edingo ndenga oke abunda na kombana. Edingo tala kamera edingo so alobi abunda na kisasa ngana kokama parce que mwana na champion. Yeso ko bandi ko bunda ngape na bunda. Lui edingo koli. Il faut que tika bakisi pe. Yo zo sabate na komo sambela. Moko zongeli makaba bitumba. Nako di ko sakana na Nzambe te moshe. Nakana kanda na yo. Ngana obosa na ote. Selemani moja ale akufa. Otumbili sapo na boma na bakisi na yo. Obimi Olivier Fumu kuna mwana wana lomba na mikondo. Siko yo soko meko mataka na ringi na yo ki yo ngali na kuluka moyena ya kungu. Ngana oto bunda nanu po yo komo bunda na bano ya mike bazo ya sika. Tango wana jeudi choc toko beta nzoto na nzoku kanda na yo bini sanga seria kwasa na miso abane silati. Nazana yo talanga bien. Bon, nazali nana unité libele zaka ndengo yebi. Mbula alléluia yo yebi. Maseke zati. Champion Lexa penini ko Lexa sentir. Te sentir rango na Angola wana zuna beti bango moto. Oui ezali mama. Bango balemba na bango miliki kaka na nzoto. Te bango munena kolia. Donc mi bale mukeza maladie te. Eza maladie te boyo kiso tamiketa so maladie te. Dingwe na lukaka yo talanga bien ngai mbula alléluia yo yebi. En tout cas. Yo some ko bunda kaka komba esu na yo kiyoke yo akenda yo bunda na koyeba yo. Seba tindi mbongo ya okende. Tena okende. Obunda na dingo seba chembo. Mutu wana mama ngana lukaka ye. Mais ndenge anuni ngape na nuni boy okomona si okomba ya ba mikolo. Moso ba paso libum. Paso ngali bum. Ya Bible na ngai. Wana siko Nzambe alimbisa na zongela mamuke kisi après nakino bonga lisumo te. So ibona edingo na kosimba Bible nange kozongale parce que naza le sel on a kota kisi na Bible Nzambe ezali sumu mama. Nzambe alimbisanga vraiment na le sel na monde ezalakate. Bible yo sel eza Bible. Na yo tikelo yango na ndako. Lexa ka awa pale lina ndako. Soko ebimia ba memote kopela bakasina ba appareil kozika. Parce que wana ya Bible te. Nzambe alimbisa za penza kindoki. Ngape fonatika yango parce que nazo banga lifilo makasi. Mais ozela nini? Ba église va polele belebele ozela nini? Te na bandi déjà ko dimne muke. Bandi le dimne muke. O dimne ni. Bakesi bandi ko na bandi ko tika yango. Ngape na bongo ende pas frère na ngai nani? Ouais. Kela, frère Kela. Frère Kela.
Didé Kikela wana frère na ngai mikolo kutabimisa album mobo ekala mingi te zobima te bokoyoka ngo mutu penza mama yo zoma teke longe fungwa mi elonga kise longwe talanga na no bien na como sambela mama champion na batenga na sala émission la champion to la comédie po banda ke émission na ko kanga mate te mama c'est normal to como sambela ntango ngo ya koloyo banzambe po bana bakoli bana bakomo bunda en tout cas champion merci en maman tout cas na sepeli vraiment merci maman bien aux en mot de la fin moko kopé sabatu te na ebisi batuka ke no biso tozali tozo luka kaka po succès bonga poza na mbongo soko za na mbongo te soki dingo lelo réclame kana kati ya Congo no makambo boy na boy makambo boy na boy ba bale ba match makambo ebele bo ba sportif oya kala ba bunda ba sala succès na mboka bo néglige biso to komi ko kima mboka toza na mboka ba paya ebele omoni ke eza bien te mama en tout cas c'est le code ka numéro de téléphone bon numéro nanga eza 943 298 548 943 298 548 Ocha code penza yo moko cha code kuna mama faut cha code ba yeba ke champion azalaka champion mbula 00244 943 298 548 en tout cas oya ko na benga me akobenga na koyoka na otokufite mama tozobunda na kana vie bokosa pe moi bo organiser moi combat moi batata mbimati biso toko maspera kama batata yo ngana komi tata pona mandefo apembe na kocha super black na bima pe moi na 12 ans Simba te. Ego Simba kabisa on te dit que bilongi déjà sengi abando mais tozana bango kwa tozana bino. En tout cas na sepeli ozana batakopesa bambote. Bon na pesi ka Kongo me mambote. Ba yeba ke nazali. OK. Na bana nanga na bakoko nanga yo na bota bana Kongo. Tozaka na kati ya koluka mama. OK. Parce que succès bonga ozana mbongo so ozana mbongo te ça m'a passé atolobi onga boina bote passe. En tout cas, merci maman. C'est le bala champion. Bon, awa vraiment pour na kobala ezama pasi. Po bakatsa ka ibale na sonite. Bon bandaka la no bala. Nazana bana na kisasa bana 7-9 koko. Champion. Siko ya kobala suso pembeni awa. Mama kufa. Mama kufa papa kufa kala mama. Mama ya mwasi na yo ba parent note. Mwasi nanga? Mwasi nanga na umeli mingi na Angola bala kuna tu. Bongo ya bandozela ngai ti lelo. Atikela nga bana. Ko luka te mama. Voyage te. Bon le bini pour mbali wana kanela e. Te jamais na ko kanela e mama. Eza foti nanga. Po ata bakima bakendaka. Bakima kamboka bongo te. Na kenda na limwa na tika yepa za muto zape na posa mokili. Bon. C'est normal. Mais so na kuti ya bota te na ko zongisa e. Mais oui, à moi sinanga. Makasi Fatuma. Mama Fatuma. Mama Fatuma. Siko abalobi ana Lubumbashi. Fatou. Papa lela mwana nanga beta ka musique pa kisinjora. Kisinjora zana no élève yanga na format ekola na mwasi wana to beta ka musique. Makasi. Bon. Aza mwasi kisinjora soko ka kisinjora wana penza mwana o yangai lelo yo ndenge ba kusana kana ba fali banani wana ba wera ye akobeta bango mais oui tena zo bisayo kisinjora na barumbu kisinjora wana penza leve na forma bon mwana nanga pe ami bale riga na beta musique pa na ye ça va na sepeli mama RP akolamba ngo na pe na mwasi te na lamba ngamoko na lamba ngamoko na sina lia 5 plan na restaurant wa Angola na tonda te mfomga mo na lamba yo fo lamba so kotina mi kwanzo sali wenza 3 jours te na yebi mama 3 jours te 3 jours belé 3 jours belé kaka mukolomo pona lia ka mingi en tout cas la sepeli vraiment koyamba yo merci maman na nazali ezanga pe na sepeli parce que champion mbula bunga azali ba omona yo ba omona pe ngape ba yebi ke yo akufa nini orke nazali mama en tout cas nzamba kuma mape merci beaucoup na sepeli ngape na sepeli nazali mo bagata silimino jamais senga kaliwa ata silimino jamais senga ako senga liwa te ezala ngwe bele o senga liwa pwani ya solo mama Télévision,
la chaîne de la diaspora congolaise. Bandeko bolandi ndenge tozalaki na champion to solo li boyoki ndenge ya lobby abetisi biso masolo ya vie na ndenge a parcourir banda Kinshasa ti akomi ana Luanda ba difficulté ya kutani nango eloko nyesali ke azala toujours na se eza financement babi a lobby nini sport na bango esengaka mingi mbongo bato nyonso balandi biso bo soutenir ye botika ete apesi numéro de téléphone na ye en tout cas to ko sepela mingi se bo soutenir ye bo matisi eloko ya zo sala ezala bien ba sport esalaka bien na banzoto bato en tout cas merci à celui qui était derrière le caméraman le grand caméraman le monsieur Abel. Merci beaucoup vraiment pour notre soutien na yo et merci na bande kono so balandi biso, merci na maman na nga Malaika Sengeni, mon papa Redo Leonardo, musicien Nguya. Ye mtao partenaire mikolo nga Michel Bakenda na nuté tozui ya sika Didier Kinkela. En tout cas merci beaucoup na ba soutien na bino à suivre. Kan la lumbu violet kusikiranga mwana muntu bukai na maye toto yani kuke matu ya tiazuka
yakala ngudi mosi watuka kuna vata bayiza muvata lya kimundele mutala mwana ndi bukalwaka munzo ya mwana ndiyo wakala yakala byana munzo yakala dioyu bukazona nga konguli ndiyo wakala munanzwana bukavuni na mama ndiyo kindoki mu mwana ndiyo kente bubakala bau babole bakula nguli ndiyo munzo kiadi muti nguli wa yunga na mufata ngudi bukanyonga kwanzanga Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.